batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, beto wabu, mbote na beno. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya mayanga, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe boye malamu na mayanga ni na politique. Toleki mbala moko na maye tokolobela na kati na mayanga ni na politique na biso ya lelo. Tozo kende kolobela toujours likambo ya est ya mboka na biso. Mpamba te likambo ya est eleki monene makasi. Ndenge na ebisaki bino mbala simaki. Ezali muzindo makasi kendenge tozali komonela yango. Nto ezali mozindo makasi kendenge tozali kokanisela ke toyebi yango. Kasi kolobela yango na emission moko mibale to misato ezali impossible. Yango tozali kokende nango malembe to mulo. To molo. Bolimbisanga monoko mozangi makolo kasi mopeta kape libaku. Alors, lelo tozo kende kolobela nto kotuna motuna oyo tokomekana koyanola na kati na mayanga ni na politique na biso ya lelo. Est-ce que République démocratique du Congo ezali prêt ya kokende en guerre contre Rwanda? Est-ce que République démocratique du Congo nto armée congolaise et FARDC ezali capable ya ko déclarer guerre contre armée rwandaise to Rwanda? Ezali motuna oyo esengeli biso nyonso bakongomani tomitunaka. Mpamba te nayoki mingi ya bakongomani to ebele ya bakongole koloba ete esengeli na biso République démocratique du Congo tokende na guerre contre Rwanda officiellement. Nazoyoka pe na classe politique nto ba politicien bango komatisa ningongo na bango nto koloba ete esengeli na biso en tant que nation, en tant que ekolo tokende na bitumba contre Rwanda officiellement. Kasi ngai Patrick Chimanga tata mayanga mwana ya mama Christine Kalanga nazali contre guerre. Nazali contre bitumba. Atako na fungulana ma parenthèse muke polémique eleki trop mingi ko uta kotea ba papa bazali ko benga ko komelanga na ba message ba WhatsApp koloba me tata mayanga ni Patrick Chimanga me yo ndenge nini yo zali kaka mwana mama Christine Kalanga oza mwana papa te bona bisi bango ndenge na bisa bino na mission lekaki esengeli no solana na ba mama makamba ba mama basolana kango na public boete esengeli to solana ba mama en coulisses. Ba mama ba pesa accord na bango simande na koya koyebisa bino kasi ti sikoyo ozala ka bongo ba papa eza makambo yaka nzote kweti na libulu kasi molimo te nazongi na mayi nazalaki koloba ay ko comprendre ezali ambiance ya mission en tant que mwana mama Christine Kalanga Patrick Chimanga. Kasi ndenge na uchi koyebisa bino nazali contre thèse wana ya kokende na guerre contre Rwanda. Nazali ko soutenir idée wana te ya guerre. Mpamba te guerre ezali eloko ya malamu te batata ba mama bandeko wa bolingo. Botala ndenge guerre ya Ukraine na Russia to Russie ndenge e affecté monde mobimba. Alors ekozala eloko ya malamu te République démocratique du Congo ekende na guerre contre Rwanda officiellement. Mpe tomituna liboso ya nyonso est-ce que armée na biso FARDC ezali capable ya kolonga bitumba contre armée rwandaise to Rwanda? Na ba infiltration oyo tozali nango na kati ya armée to FARDC na biso oyo
mpe bibundeli nini oyo FRDC azali nango mpona kolonga bitumba. Ba avion ya guerre nini oyo FRDC azali na yango. Effectif nini oyo FRDC azali na yango. Boyebi biyano ya mituna o nyonso batata ba mama bandeko wabone. Nakomeka ko loba biyano nyonso te ntoko meka neti ko yekisa armée na biso solite. Kasi sengeli to ebisa na bosolo totala na miso. Ko ebisa na bosolo batata ba mama bandeko wabone. Ezali ko boma bondeko te. Bosolo esengeli to ebisa na yango miso na miso. Boyebi bituna nto biyano ya mituna onyoso tunauti ko tuna bino. Sikoyo awa bino bozolo baki esengeli to kende na guerre. Bon, guerre yango to kende yango na armée nini oyo ya biso. Esengeli na biso kovanda mpe kokanisa na bwanya mpe mayele bele biso ba Congolais. Tovanda tokanisa vraiment na mayele mpe bwanya ebele. Simande ko banda kosala ba déclaration. Osala kaka ba déclaration bisalela te batata ba mama bandeko wabo. Tosala kaka ba déclaration lokola bato bazali kosalela mayele avant kosala ba déclaration. Mpamba te. Armée congolaise nto FRDC ezali faible, weak, infiltré, trahi, sans équipement. Et armée ya bongo nde oyoyo nto bino bozolo baki tokende nango na guerre contre Rwanda. Ezali ide ya malamu te ya kokende na guerre contre Rwanda. Kasi batata ba mama bandeko wa bolingo techniquement toyebi ke Rwanda akoki te kotenir tango molai contre République démocratique du Congo compte tenu ya monene na ye nto grandeur na ye. Mpe batata ba mama bandeko wa bolingo Rwanda asi a développé mingi par rapport ya République démocratique du Congo. Côté ya ba infrastructure Rwanda azana avance molai, azana longueur d'avance par rapport ya République démocratique du Congo. Donc Rwanda akolinga te akende na guerre na République démocratique du Congo. Oyo azali na rien ya ko perdre côté infrastructure. Mais est-ce que maloba oya bato bazolo baki to sala Rwanda guerre et koki pe ko bangisa Rwanda te ezali motuna nazali kotuna toujours en tant que tata mayangani mwana mama Christine Kalama Patrick Chimanga mpo ye atika na kocha instabilité wazoko ba na kocha na kati ya mboka na biso Congo. Ezali motuna mpe nazali kobakisa na kotuna toujours. Nayebi ete Rwanda ezolanda maimanso mazali koleka na politique ya République démocratique du Congo. Grâce ya infiltration na ye ya monene na niveau nyonso, na niveau ya armée, na niveau ya politique, na niveau pe ya peuple, nto na niveau ya population. Est-ce que ekoki kobambisa Rwanda po azonga sima? Donc soki classe politique ya République démocratique du Congo et bandi ko envisager possibilité ya kokende na guerre contre Rwanda, na banzi ete ekoki kobangisa Rwanda mpe ye akoki kotika maye azosala na République démocratique du Congo. Mpona kocha instabilité nto pona kozala sima ya banguna o bazali kocha instabilité na kati ya est mboka na biso République démocratique du Congo. Kasi batata ba mama bandeko wa bolingo tozwa nano tezwana ya kokende na guerre contre Rwanda. Tozwa mona entre parenthèses tozwa mona mais avant tozwa to milana mai bongo te ngaye na ibiti quoi na mwana mama Christine Kala na Patrick Chimanga na ibiti quoi.
bomela pe mai na le rien na le bika bomela pe mai na tondi bino longonya batata ba mama bandeko baboli pona kopesa ngai chance ya komela mai na lobi tozwa nanu teze wana yaki entre parenthèses tokende na guerre contre Rwanda batata ba mama bandeko baboli ba allié nini oyo République démocratique du Congo akozala na bango kote na ye Angola akozala na biso ezali motuna na tuna. Est-ce que Tanzania akozala na biso ezali motuna na tuni. Est-ce que Uganda akozala na biso ezali motuna na motuna bino. Est-ce que Kenya akozala na biso ezali motuna oyo esengeli biso bakongomani tomitunaka ntango nyonso surtout bayi bazo soutenir thèse ya kokende na guerre contre Rwanda mpamba te esengeli na biso toyebaki armée na biso FARDC na uti kolakisa to komanyolela bino nyonso maye ezali koleka na kati ya armée tozali capable te ya ko déclarer guerre biso moko pe kokende kobundango biso moko soki esali ke guerre ezali ekosenga ke tosenga ba allié alors bamboko tuna uti kotangela bino est-ce que bakozala ba allié na biso contre Rwanda en cas ya guerre esengeli tomituna na mituna o tosuka wana te tokende pe kote ya Rwanda banani oyo bakozala sima na ye lokola ba allié soki esali ke République démocratique du Congo a déclaré guerre contre ye akozala na ba allié oyo ekosenga ki azala bango mpona ko se défendre contre République démocratique du Congo mpamba te meilleure défense ezali attaque batata ba mama bande ko. Est-ce que United States of America nto USA nto États-Unis d'Amérique ekozala sima ya Rwanda lokola allié na ye contre République démocratique du Congo soki ke bitumba ezali mutuna na kotuna. Est-ce que United Kingdom nto Angleterre akozala na Rwanda lokola allié soki bitumba ezali contre République démocratique du Congo ezali mituna esengeli to mituna mpe nazali kotuna bino mbala moko bapayi nini ya Afrique oyo bakozala na sima Rwanda nyonso ezali mituna esengeli to mitunaka biso banso surtout bino baye bozali kosoutenir idée ya kokende na bitumba na Rwanda ezala simple congolais ezala ba politicien esengeli komituna ba mituna nyonso ne faut pas ko loba kaka mpo tozali na monoko koloba esengeli to salela pe bwanya na mayele simande tozwa maloba ya koloba mpe maeto koloba epesaka sens mpamba te esengeli tozala ntoto salela bwanya mpe mayele ebele ntango tozali kolobela kokende na guerre lokola ekolo nto nation mpamba te toyebi ba allié ya Rwanda te on ne chante pas la victoire avant la guerre batata ba mama bandeko waboni esengeli tosala nkeba soki bobandi eloko ke bokoki nto bozali capable ya kosilisa yango te bokeba na baretour ezalaka mabe mpamba te soki esali ke ba allié ya Rwanda bazali makasi koleka ba allié ya République démocratique du Congo tokotuna ngulu ko tokolela na minoko mboka kasi ata soki toleli na minoko mboka tokolela biso na nani bato bakotuna biso nani moto atindaki bino bobanda makambo oyo bokoki kosilisa te mpe
batata bamama bandeko wa bolimo ekozala eloko ya malamu te ya kokende na guerre contre Rwanda ntoko bakisa guerre likolo ya guerre mususu ya Ukraine contre Russia nto Russie. Botala ndenge population ya Ukraine nto peuple ya Ukraine azali victime numéro 1 ya conflit nto guerre entre Ukraine na Russie. Sikoyo bino bato bokolo bato kende na guerre contre Rwanda. Bolingi peuple congolais oyo azali deja na nzala na ye amesana nango mbokelengi tolingaka ngo kaka bongo. Oyo azali na ba condition de vivre ya mabe amesana nango mbokelengi tolingaka ngo kaka bongo. Oyo akoma lokola peuple oyo azana espoir te musala ezate ba condition de vie ya malunga ezate ba soins de santé mobulu éducation kutu n'en parlons pas insécurité plus de 20 ans ba viol koboma asa mesana nango mbokelengi tolingaka ngo kaka bongo. Siko bolingi ko bakisela biso lisusu guerre likolo ya maye toza nango deja to banda kokima kokufa koleka oyo tozokufa deja lokola peuple ya Ukraine. Esengeli kosalela bwanya mpe mayele mingi surtout tango tokosala analyse si maye ekoleka na est na tango tokosala ba déclaration ya maye esengeli na biso tosala kuna na est. Mpamba te guerre ezali eloko malamu te mpona peuple congolais ou azali déjà na misère na souffrance ebele mpe mpona peuple rwandais mpamba te bisika banzoko mibale bakobunda matiti nde emonaka pasi na temps ya guerre entre état na état ezali population kote nyonso mibale nde ezali kosibir ba conséquences directes. Donc gouvernement congolais akoki mpe kosalela même méthode au gouvernement rwandais azali kosalela pona kotia stabilité na kati ya République démocratique du Congo. Donc Rwanda azali sima ya M23 na batomboki misusu oyo bazali ko déstabiliser République démocratique du Congo officieusement, pas officiellement. Donc na esika to déclarer guerre officiellement contre Rwanda tokoki mpe kosalela quand même méthode o Rwanda azosala mpona kodéstabiliser biso officieusement bien sûr mpamba te kodéclarer guerre contre Rwanda patata bamama bandeko wa bolimo ekozala na baconséquence ya mingi ebele baconséquence à long terme. Tokoki mpe kosalela kaka même méthode ya Rwanda kosoutenir mpe ba groupe armé rwandais officieusement bazali ebele o bazali contre régime ya Kagame. Kasi ngai Patrick Chimanga tata ya mayanga mwana mama Christine Kalanga na melata mai vraiment na ebite bomelaka mai bomelaka pe mai nalobi rien nalobi kaka bomelaka pe mai. Ngai Patrick Chimanga tata mayanga mwana ya mama Christine Kalanga nazali contre idée ya bitumba, nazali contre idée ya guerre, nazali kosoutenir yango te. Kasi oyo nakoki kopesa lokola proposition, oyo nakoki kopesa lokola makanisi, lokola congolais, lokola journaliste congolais, lokola moko ba congomani, lokola moko ba patriote, esengeli na biso to organiser na armée na biso liboso ya maso. To sibisa infiltration na kati ya FRDC to na kati ya armée na biso. Ntoko sibisa infiltration na kati ya FRDC. Kodote ntoko pesa armée na biso FRDC manduki oyo esengeli na ye mpo
asala mosala na ye na lolenge oyo esengeli asala mpe ko renforcer capacité ya armée na biso mpe esengeli tokomisa armée na biso professionnel tozali na posa FRDC comme professionnel sima soki armée na biso ekomi makasi professionnel ba voisin nyonso bakobanga komeka na lopango na biso bakobanga kokontinue kotia instabilité na est mboka na biso bakobanga kopusana pembeni na biso mpamba te bakoyebiki soko meki FRDC aolia yo soko meki FRDC aoswa yo réaction ekozala c'est-à-dire esengeli tomitonga nanu liboso totonga nanu armée na biso liboso tosala mosala makasi mpona kopesa armée na biso ya République démocratique du Congo réputation oyo ya malamu mpe kopesa mboka na biso République démocratique du Congo réputation moko ya malamu. En bref, batata bamama bandeko wa bolingo na wuti komanyolela bino mpona nini te esengeli tokende na guerre contre Rwanda mpona baye bazali koloba ke esengeli tokende na guerre officielle contre Rwanda tosoki awa mpona lelo batata bamama bandeko wa bolingo ekosenga na biso to construire na armée na biso liboso FRDC koma makasi ezala capable ya ko défendre peuple na ekolo na nkita nango mpe ezala capable ya koattaquer s'il s'agit ya koattaquer monguna mpamba te meilleure défense ezali attaque batata bamama bandeko kwa bolingo kasi kokende na guerre sikoyo ekozala mbeba monene oyo ekozala na ba conséquences ya long terme tosoki awa mpona lelo nakei na lombango na kopesa merci na pichu image mpamba te ya sabongoli mai na mvino na bosani te David apesi mbote na salon batatu epa jibe na pesi mbote epa ya Jack mon frère tomonani mbala sima nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani merci beaucoup mpe goodbye.